ako invité Fali na arena na Moko, ako invité pe Ferre na arena Mususu. Voilà. Mais pourquoi tu la PCLO là? C'est attends CLOP. Bino ba journaliste bolingi mingi. Banda to bandeka to annonça concert bo banda kombo na ye. To beti concert, avant to beta concert bo bandi. To beti concert bo zaka na kombo na ye. Na senga ba journaliste nyoso. Pardon bo sangisa mbongo bo produire ye. Si, kasi bino, on m'a dit que l'émission n'a pas été, mais yo nango. Donc, tu annonces ça, bo bandi kombo na ye. To beti concert bo na kombo. Après concert, oye sous la kombo na ye. Donc, héritier Ferre, batunyo soboyebi, bana papa moko wera. Bana maison mais bana problème te, ba tira pe na problème te. Sauf que ba msu ba fanatiko mutu na mutu na ndenge ba monela makam. OK. Wera son tanga beta concert. Nzembo ya Koko Madimba eza nzembo ela musaka biso tangu wenge panzana ki wenga ensemble. Après soki esala ige MSO Riche Watanabe to ba pesa ki ayemba. Yepa kamati ayemba papa chéri. Oui, muto azala bezo balinga na basalisa. Atangi papa chéri mabeza. Nga zo mona mabe moko ezate papa chéri ada vieya ya Ferre ada vieya héritier. Ada vieya bango tout. Donc eza problème te. Waka tengi na papa chéri. Non, akoka pe ko tanga pe msu personnel Madilu, akoka tanga pe mututu. Pourquoi bango baligaka il faut tanga Ferre entre-temps wera yemo katanga ki Ferre deux fois petit na ye. Eza nango le côté, eza problème pété. Akoka tanga tout comme pas ko tanga te mais balukela ngo polémique te. Et loko so récit total et salami ozo nera ba wenge balinga te ke mamo fo ba chango kaka te. Et pour nani alobaki te non wana tokomo boma musique dende to débordaki bo bando tuna ta sali combien boloba to sampiaka de botika na ndenge boloba to sampiaka na ref na bino lokwa bozono ya kolala bo lota ke wera sampiaka boza ya kolala siko bo sutuki bomoni ke play sale bukani bato batika libanda bongo bando ya tuna combien on a plaque en bataille lukuta y a pas de souci présenter wera na podium y a pas de souci siko wera ani la génération te makambo ba plaque makambo ni faut sala ngo discussion ba Ferre na ba Fali bocha wera na makambo na te faut ba féliciter nde wera que na génération na été n'époque na été mais aye abeti biloko bo beta ba arena na bo beta ye par contre la kata histoire nani AJJ en tout cas aye kitoko excellent omoni batu mususu te ayembaki ayingaka yemba te aza mutu azoki ba vol voix penenge zawana même ba joueur bazam so en forme te tout comme Rosa pas en forme AJJ azalaki pas en forme mais sauf que so alalaki pe bien te mais en tout cas dans l'ensemble nana ngayebite ka AJJ c'est un grand chanteur nana ngayebite ka AJJ yembaka danger AJJ yembaka danger il y a des jours comme ça il y a des jours melamela te amela makamnini oh okola la pe mabe voix ke voix za musuni okomela pe lo mobe memi pe voix okoza pe mso lobaki trop avant mata concert donc mais dans l'ensemble yo yebite ka AJJ la grand chanteur to féliciter Jani et puis to féliciter sous Patouziana popoli Jamaïque ba crinio so atobwaka ngo likolo atobwaka ngo na se ya longola nyoso c'est polyvalent lelo na minute so pesa ni matemo ata leka la wenge kala abwaka ba bloka batu nyoso abwaka te ba yebaki te Jamaïque c'est un animateur et puis aza muto ayembaka tato ke na ba voyage msuso misa zangiye a remplaçaka dans lelo tanenga longoli ba crinio so batu boyebi et puis abwaka ngo na scène esika de meli ba pema obini bini mais yo bwaka ngo vuezo kata na te mais Jamaïque qui est tu oh ba ekite Jamaïque abwaka ki ba crina koyate Jamaïque banda wenge maison mère ezala maison mère il a interprété batu nyoso interprétation ya pasi parce que ya sali yango tout et puis na ki voit ki lelo donc abota misika lelo poto d'accord batu tout vas-y d'accord donc cela veut dire que batu tout na biso suma comme animateur te yo moko dudo yo lingo bani wera za tina falite na bandeli wera za tina falite pour ba warrior na ba ye concerté OK bano batala wenge ba yoka masola wenge ba fanatique ba faire ya ba héritier ba ye ba concert OK pour Fali non Salima bo Fali non attend concert mo ka malonga be tati
au concert moi etikali bato na mémoire na mutu po bana ba 15 ans o ba yé concert a were batala Zénith a were na télévision et puis ba yé ba vivre même sensation o batala na télévision o ba boti na ba betela ba li solo ba yé ba kuti yango bongo donc bazo bana ba mbwa ba wario batmo ba bilela ba na actualité té bon, on a compris cette explication, il y a Stade de France T et Kozala T. Babwa ki bango T, na concert Batou, et ça hippodrome T. Mais il faut pas voir, faut qu'il faut déclarer sur Babwa ki on a hippodrome T. Na maison, mais ouais, on sont déjà ta tino bois ka fali, T pour fali à quoi ça là, à un test na maison, mais on va zoa été. Et ouais, on sont dans tino bois ka fali T. Oh, il faut pas réclamer ce qui n'a hippodrome Babwa ki fali T. Na maison merde. Fali, on dit Fali, n'a pas dit Mbelana. Azé l'autre côté devant Weranson, je répète, azé l'autre côté devant Weranson. Weranson, azá banzembo Fali eleka loko a milinga na likaya. Banzembo Fali eleka loko a milinga na likaya. Abeta ba concert mo ebele be o ba concert o chobeta a kana fin 2024 mo ebi na binongo suste bo ebi ngo suste ba concert o chobeta na 2024 na ba fin a bo ebi ngo suste bo ebi ngo li suste bi mo ba wo so timi mo bete so ndenge zala ki bo ebi na binote bo ebi na binote bo lela ga trop bino bo lela ga mingi. Bolela na hippodrome, s'il vous plaît. Bolela na hippodrome. Surtout si vous n'avez pas expliqué, puis on a un concert avec en décembre, en novembre, vous avez explication pour vous y aller dans vos soustés. Ok? Donc, maman est à l'ibnoté, vous avez mbanga na bino. Ouera, avec héritier 12, avec 24, est à libango. Bino boze la Kofi soki bino boza asala Gibson nini bongo boyo loba ukanga mbanga na bino sankanso za complexe fali wa beta yo arena ben sa fali ben sa fali ni ben teni po ben poli ya ba fanatique fali waze ko ben sa fali ba ko comme ça ata 500 personnes na salle waze quoi ben sa fali jour anniversaire à salle vidéo dans on fêté to 4 gâteaux bah comment il y a 300 personnes dans la salle bah comment il y a 300 vous te bien 250 bah comment qui bah comment était vous avez la fanatique virtuelle un moment bien beaucoup en accès on manque à tout ni on soit respecté yoko fat zela oh là quand on a banda idéologie à Karina Bouki. Kofat amna banda idéologie Karina Biki yo ko simbisa wera Karina Biki tenga na bon moy un Kofax Fali il coupe Kofax yo simbisa wera Karina Biki ndeni idéologie Karina Biki za yanga meno a Fali international azata na concert malonga te mwana ta moko ana ngote ata ku stade o abete na Kinshasa to lobela ka ba stade nga ba wera na ba jibe to lobela su yete Rodrigue Kiala to lobela ka stade nga jibe na wera to lobela mso stade falite to lobela kutu stade ya fere pour affaire par to mona pa inda ya faire par la pa goût toi na ngoyo tutoye basunde zalaka mais abino to ebisunde zalate ok do wi la kambana binoti toye bakutu lisusu
francophonie ya fere nde bagolo bakende ozwa na ndaku akiti akalme bango baboyi kokende bava toyebi su nde ezalaki yebi no toyebi te mam na bino eza bacourte joie bakobosalaka bacourte joie donc moni eleka te moto permettre bino si te eke so baluka te wera beti concert na ye babeti héritier 12 babeti 24 eza makambo ya wengi bajournaliste na bango les mêmes jours wera babeta concert les mêmes jours fali akendaki sope NBN bajournaliste na bango lokola bakoka koloba makambo ofali asalaka ya malamu te bango baza incapable ya kokumisa NBN ofali akendaki akomi basketteur bango bakoki na bango te bango bayeba bandi kolela pona nini wera bazoyebisa bwaka fali aboko bwaka fali o ambassadeur de la paix ndenge nini bayeba loba na bango c'est mieux qu'au fait muta Maroc aya akioloba akosimbela wera kaye na biki po atune nombre de concerts oya beta banda carrière na ye fali pupa osangisi ba concert ni nyonso banda 2006 ti lelo 2025 ekokani ata na premier concert ya wera ya palais du PPT osangisi ba concert ni nyonso na kwa beta na Miami na Singapour osangisi yango nyonso ekokani ata na premier concert ya wera ata ya na cheval kaka taba miki tokanga boyoka wera otambola na cheval ne elamba pembe ya bata Dubai oya nango ekoti bandal eya wera omema cheval donc ba concert afali nyonso ata o wana ya palais du peuple moko wana eleki ba concert afali nyonso abeta banda 2006 ti lelo ok toi ba mike tokanga mémoire mamba wera tokanga na mutu esengo atango mukie na simutu mo abisinga na cité nini wapi ya yaka si ta voix chanson de Wera ensemble chantée par lui-même uzazoboza kizengi donc ba warrior bo se calmer Wera son ata yembi te ata cheka oyoki yango ya bien eleki nyo na banzembo nyonso fali asala monika were abengeka kakol nyonso matala nyonso wario wera niveau ya bino te matala na donc pour rien du tout boluka bapoa mesika baloluka te bozalaka partout sauf na makambo na bino les mêmes jours so pe le lendemain nango fali akendaki NBN bolobela biso na nakoma kuna ndeni bopesa na explication bozalaka incapable ya otombola mambo fali asali boza bato nyonso balobela fali baza incapable na niveau 0 ya kotombola mambo fali asalaka ya malamu bakoka te bango bakaka kodiembela mambo bato bakomisa ngo polémique
Matalana, bon, n'a eu Matalana parce que c'est mon amour. Mais Matalana, yeb sa batu, no basi lama. Basi lama na kombo awera. Pourquoi fat? Ah, peke, na kozwa biki, na fei, wera nsana yeb sa ba concert a beta na bandeli ya suka. Pourquoi yo kango pa ya bien? Wera nson. Kanaya toyoya. Et l'équipe a concert mignon so fali a beta. Obonika na bien musique dan te kuna te to komi kuna te ka naya so yes naya toyoya eleki nyo so fali a sala pour votre information eleki nyo donc to passer sur quoi na affaire Benita à to conclure wayo na yo keli Matalana bo éviter nga poso bo éviter nga ta partir à lobby na kozongi la komisa ba projet la bino nyoso boni na bo sala o non bo mimicité ka lobby j'espère que bo yebinga affaire Mutakala ya Benita na monyo sa ba collage kuna soko lobby ne kaka Benita nga no peka mabe minena mais on a misuni nzoto mais mabe non moi mabe yango ça va na mona ka ma boule penza ala mona mabe ne na mona mabe na ça va Benita bo tapoter nga s'il vous plaît na mbanda na bilote ba wayo bo tapoter na mbanda bilote ba wayo Benita ou t'es kozwa meilleure décision à que orola qui sali sous mobilité rythme ici oyebi omoni ba mama ko bon c'est le analyse bien tena soni nande boyo bobongisi Benita vidéo ni bimina mobali you ami that otulate Bina mobali, ou latissé quand même chaînette au pasteur Ramsey Zorlata. Lelo, comment va mon ami? Odi dato kanyi kombo. Odi, akomo lata na ngoboka ngelango photo. Benita, photo ayona na Odi okito. Ebimi, explication yo pesi bato. On va les garçons bazao lingo na États-Unis a benga ki on de bosso na Odi pas prouver que aux amois si na yenda tinde yo ba photo de bosso en passani c'est qu'à on va moi ça na bassesse à son esprit un homme qui se respecte azana même pas na besoin atinde la mobile photo ayo na y mobile na comprendre que besoin ensemble oh y biso gérer tes problèmes na liso comme mon numéro OET. Attends, que y a mobile, on a pas ça échange de paroles. Ok? Benita, déjà explication au PC qui a, ça ne tenait pas debout. Et ça peut tenir debout. Explication au PC maman ma kongwana. Au bâti on a réseaux sociaux. Et ça peut tenir debout. Parce qu'un vrai homme, mobile. Yebisanga mobile nanga maman ils ont bien on va commencer à discussion et pas prouver mon bâti à comment on va prouver mobile on a sait qu'à mon mobile là on se sous menace pour naïe parce que yim dans sur place oh kuna bazana est sur place ti akoma tatinda photo c'est qu'à mon mobile là on se sous menace pour naïe Siko Benita anda mabete. Au 6e Mutakala, si je ne me trompe pas. Mutakala, au baki Christelle Fernandez, Vodou, aïbaki au téléphone. Ce qui peut aïbaki, ce qui peut yo ticket téléphone, Christelle Fernandez, azuango atini Mutakala no. 4, yo mo yebe nomba mita. Mutata azuaki, yo za akite. Mais yo, comment il y a un niveau, yebaki, zaka 4 Mutakala. Tolali tolamuki Odi a filmé yo. Pourquoi a filmé yo wana Odi? Siko yo.
Et comme dans les réseaux sociaux, ndenge Yaya. Pour nous réfléchir na moulaya zolo non. Pour nous kokota la lou, okota musikate. Voilà, 1 minute j'arrive. Pour nous kokota musikate. J'arrive. Tu as une famille. Ozana maman oyo. Et puis c'est biso nyoso makambo esali maman nanga passe bo senga nanga pardon pas mal mata. Ozana na lipasa no ozana ba yaya ozana bana bandeko no o bakoni. Une fois toko baze erreur, deuxième fois ben tati toko ma 6e fois. Yebisanga. Après oyo lingo yo l'acception dans les réseaux sociaux que tu t'en fous, ata ba publier yo tu t'en fous. Nazan Zambete me na milieka ya ba congolais ozwa mobali mote on lingo azate parce que woni mobali alinga ka abete la mwasi netolo mobali alinga ka tant ozana mwasi za mwasa fierté mibali ko balinga baso ba seka non te devant ba ninga na ye parce que à combien plus fort mobile po ba mibali ndepe ka biso baba si to tonga ba mibali ole ba mibali ba camarade na biso ndepe to critiquer bango to vandi to critiquer bango biso ça passe hein mais mibali balinga bongo te nzoto na yo parti ni nzoto no ni to yebite si to yo yeba sima nkongo no ke e fuanuka e sala kingo mwambe ya mkongo apo ye dans son talobi yo tombo ki ya wana ben ta femme forte o kaniso ko sabanani waskunde e bimi bongo do o mesana da mutakale bimaka o mesana o mutakale no bimaka ben ta la femme forte mental d'acier ma chérie yo poza no bongo loto lo ba odi at obi kuna ulingi te na odi olinga apete na pasta yayo dape to moni nyoso dape to yebi fimango total ngo deja atera kufa kane bandelia oh elo monte yo sabiso ala masija mitakala to na sija mibali auto na partout ya benta to yebite to yebi yango pa mais kota lelo te milliard ango papa nta yo moko yebiso etikali combien po odi pe yo zo na ya ta 3000 na ya zo na ya ta 10000 na ya akozwa na ye odi déjà exa grâce mbise mais bozala makasi oyebi so ndimi koyebana ezala ba interdit ebele kondima koyebana même pas car après la milliard de Congolais, même partout dans le monde. Hein? Même kaka, même kondima koyebana moto babaki koyebana ezangam parce que ça n'a pas interdit et les gens ont so koko ça souste tant oza déjà personne publique elle m'a beaucoup ça té elle m'a bisika oko kindete même sans la pose la oko kete et ça n'a pas interdit et belé même pas non déjà na n'habitende bobangate n'habitende ezala ke bobangate parce que ngande tingabu déjà muto boba déjà ka so kenda nganda to ko lingana suste to ko même pas temps to ko lingana te pona tike ata muto ni toyi ata to lingana te a muto la pena poso ka kande bo draguer yo mais
Mais non. Mais non. Parce que malheureusement, biso temps on a biso ça ma bé. On est bateau basala ma boulou bateau ba publier ba sera ba Bluetooth. Par image non et ça l'a assusté. Mais biso sera YouTube, TikTok. Les paroles ne s'envolent plus et puis les images ne s'envolent plus. Ba na biso bo mona. Ba koko na biso bo mona. Yango na ba toujours. Il faut mettre de l'intelligence dans nos bêtises. Même tant que finga na kao, même tant que ça la bouzoba. Il faut toujours mettre de l'intelligence. Moi, je mets toujours de l'intelligence dans mes bêtises. Et puis même dans ça, ma bêtise dans les réseaux sociaux, na canaliser en haut. Pour na boya lobby comme la fardo. Oh non, koko kiti sate. Na yebite wana ola ça que et nous a femme forte. OK, bravo. Bobo na bino kana odi. Ata bo sali 2 ans. Bobo na kaka. Pour émanger dans ma be film mo da total ango. Po, ya pasta po chaka munoko boy. To zaka peka koloba boy, to suka wapi. Donc, c'est triste. Et ça triste parce que n'habite pas bien on est qui star. Ba Kim Kardashian a comme un milliardaire na mutakala mbala moko. Donc mutakala e mona na ofele mutakala e mona na ofele mutakala mokile e mona mutakala gratuit sans mutaka quand na mabe na atina loketo ofele wana kombo obi benga bata succès mais mutakala okotela ngo même pas $1000 mutakala ofele. Boye ba même pas conseiller la succès na bino, boye pas conseiller la kombo na bino te, Bakistan na bino, conseiller la ngote mutaka. Ofele mutaka. Nazongi ka vierge. Mutaka ofele vierge. Nazuka na mtu na choka ba mama baluba na kala bazoba nga chiba o mibali bazoto luka diema ba sa 7 ans. Maman Mounou pas tika ya sali pété, a trompé pété. Pour habiter beau ya. Bon tengenda comme nene foufou, oza foufouté, oza super. Le mutaka le comme nango fele mutaka. Mutaka nene ofele. Vierge Marie. Ninga peta penza noirit. Kombo succès mambu nyonso mutako fele mawa l'autre moni odi azo filmer po yo pondo za bokangi odi na prise odi ndo filmer Benita pa yebi ke yo mto filmer po lo corona za ngwana Benita pa oti côté to komona pe mutaka na yo di toyeba so yebi osala toyebi te to koyeba na biso ango odi ndama filme Benita ko kanisa te yo ndo okebongo te to koyeba spe to zakaka te jibino inane to komona pe yo soko ye po pasta ke bi ndeni ke bi no sate ndeni to yebi ke pasta e mo sate la Rose Mbokani oza odinde ninyo odi kobukante
biso bande toza biso nyonso na réseaux sociaux tomona biso nzoto no tokomona ngo toyeba itaka na ndenge ezalaka biso pe tomona itaka na yo tomona pa Benita kutu tolali na biso pongi tomona pe itaka kande yo bimisi aye nini babongo kingo mwambe mukongo mwambe so tomoni itaka na ote na réseaux sociaux ba biso te c'est que Benita te biso pe tomona itaka ti yo boboya na Benita tomona itaka pe biso atoko juger soki oyebo sala to yebo sala te po pasta daza zero kota ko sala pasta eloko malonga mazali te ya odi famille eyeba so yebo sala omoni yo bano ba oyeba ke papa na mama ça va to papa ça va pas to yeba donc Benita pour moi le bazar que courage non courage on peut sauter pour moi ça on marque ouais Benita za mongo le kwanga ape bokato la pe le kwanga tos amis sur ma case et le mon cas Benita za ngote aza et pourtant biso tos aka akrona mibalité biso ba mongo bokato là tos aka trop trop bibalité trop nilité mais il y a Benita donc yo nane loko lo banote te anem do kite pombo wazango biso to yebi kota zumbongo ya papa nta o mitake bando na Benita lelo te bando bimaka wa papa nta za woni obalo bake wana mbongo zangi kimia obato bala mbongo ti babwaka ba fo mena ya matembele la pasi ke soso na mikakatano Benita ozwano 3 millions ngo ya papa nta mais papa nta kenda okana kimia papa nta botolo ka kimia donc yo zangi ka yo moni yo elo zangi kimia papa nta ko abotolo kimia so papa nta mo yimo mto tindira ko mi ba ya moye comment dire papa nta mto ko mo tindira mi ba ya ngo donc c'est décevant en fait c'est décevant oui bi en fait c'est triste pour te balelo même la Bible nous dit hein, tout est permis mais tout n'est pas utile. Les locaux en absent dans les réseaux sociaux donc tout la canne toi na réseaux sociaux to bo san kebelen kalima basara basikisa makasi ba kufi pete azo sa ne pe émission mane sur na sikisa ngote et le monde est à l'éternel et le monde est à l'éternel Benita obi tinde na Facebook obi si abiso ke ozaka mukongo mwambe atanga leke nini na mukongo mwambe te Benita mukongo mwamba mo c'est quoi le problème Benita ça danger pour la mboka donc tout le monde forme mutakala ya Benita position nyonso to yebi position mutakala to boule bonjour donc to yebi position ya mutakala Benita to yebi gémissement Benita to yebi donc to yebi côté nini Benita tikali to mona bah sommes à taille est mon complice donc to yebi donc to Benita ko ni na za boy na mona namoni vous avez 8 minutes
Stéphane Oko à côté à toilette car son na bandi live de er à côté à toilette mais nene à ce qui est opé pour la petite mutaka na we comment nani ça mutakala keke tala bébé la message on tindera mutakala soit ben ta partie de o c'est nga na tala nga bo ben ta yemo ko la tsabiso Stéphane on prend pour les t-shirts Toi. Parce que tu peux pas aller tout seul. Deuxièmement, Baptiste sur le Congo Benita. O tine na komboni. Ba wa yo to tika da to beba ninga na fantika wera. So vous regrettez votre comme là message. Au tine là on a messenger ni na personne quand on a WhatsApp au tine on a WhatsApp psycho. Daniel Lebika bonjour. Na personne on a WhatsApp au tine nga. Na moni en rotin. Na messenger là na moni message noté. Na monité.